matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobimba babito landa CL News TV ya Christelle La Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika. Salut très chers internautes, Nebi Keboza et belé de partout le monde pour la nation à travers CL News TV mon PPSK car on est dans la cabine nazana toujours pour nous se pesa bino pour nous pesa bino ba news pour nous sabino makambo ya kitoko sans polémique sans lokuta na zala pe na kozala wana toujours pour nous servir bino merci la confiance attention et fidélité vous continuez ko accorder biso donc bon s'abonner massivement quand des beaux salons merci na ba déjà ba s'abonner donc nous avons invité bino bo s'abonner toujours parce que babi awande masolo ya kitoko a une qualité na différence vraiment merci na bande ko so de partout le monde na yambe bino moko ya ba chroniqueur Asa chroniqueur, asa artiste et comédien, asa la nibi va théâtre naïe, vous savez la nango, naïe bino bongo Patrick Engambe. Patrick Engambe oza bongo acteur et pas José de Londres, si d'habiller les biscuits dans la carte suisse na PC Mbote, asa pe chroniqueur na site Info Mondial il y a Judith Massia biska pas en France ne pesier bambote vraiment yende tzo betane masolo to tuna no ba news ezani Patrick a komi PD pona nini lo ni esali kaka engamba koma PD to yebite et lo ni esali ke engamba koma PD yango le na bi il faut non sola quand même na Patrick aibisa ngai yeza mobali eloni etindie akeko mapede merci la bande conseil aussi le col na merci à Papine de la mieux propriété privée donc yo yebi bisika ozali merci à Chimène qui a là, Judith Ngoyimo sa pembe, na bande konyo sur ma belle famille na monde bongo ya Bena Lukeni Arles donc merci na bino boza ebele Maxime Samba Freddy Mbouila nazo pesa déjà partout Ngambe nazo pesa déjà mbote bonjour Patrick. Ouais, bonjour Christelle Mamou, Babi Christelle Mamou La Rose, Tala Lelo, au commis patron, Lelo, on a eu vraiment rien à dire. Bisous plutôt tous à la presse, c'était quoi? Malin, mais l'obi pe na roku m'appelle patron, Lelo qu'on a mais l'autre bang à Kande Boyo, au moins à ko maman Bokilo a dit que j'ai aussi, pour tout le monde bang à bloc on a ma bé. Maman Bokilo. Oh. Bon, sur ça la site, il faut un compte bancaire et tout. Bon, c'est quoi ceux qui n'étaient au bout de à moi si pour même sous à moi si boye so gangelier à facha kangi kanda pour éviter que ozon aka pané parce que YouTube a no foutaye bon moi c'est pas quoi qui n'a pas compte na ngata par exemple ya bana auto par exemple ya Mabo Kilo au que donc système na comme na autre ya Mabo Kilo ba comment gérer les bateaux assist donc na ligne na ngandete na ligne na ngata na sa iloko mo boye pour ba gérer les ngango et ça sous moi ça gérer le donc aux a droit au civicaté parce que moi c'est ça dit que so civique yo moko sanini oyo bondi le kaka oyo bondi le parce que YouTube a refuta moi si après moi c'est natindeli donc tout ça non vraiment bon travailler na ngana ne pas Judith Massia ceux qui tournent mon appel moto yo ko edenga ba continuer za ka ndenge pour pe bazula route après ba tindeli yo tenga bazola ngate nga eza ya biso moko nga bazola ngate eza ya biso moko donc eza ya ngai moko ya nga papa moi si nyonso maman nyonso ayebi maman nyonso azala na vérité na mobile na ye donc akoki jamais kosalela au mobile 5 mobile na ye yeba ata ke no somba nguba na kwemba na ngai bikele koso donc ata mbongo ekota ki mobile na ngafo yebake mo siko so mbongo ekota mobile na ngai yebite o mate ke luki nga problème papa ti bongo non kasi ezala kuna si mobile na ngai officiellement ezate ke o lelo o so pende ni te mobile na nga mon mari papa bana ngai bisa ngasi le roi yo mbongo ekota pas mon mari na limite que mon mari a civica kapo ayebika ki ata tomboki Christelle abondele kapo mbongo Christelle le karakuna bon na ebite jamais kutu nazali Christelle naza toujours l'info mondial et pas Judith Massia la banane et puis na pesi mobile na eve nanga Jean David Kiambote mokonzi ya Coca-Cola et puis président nanga José de Londres Sida bile les facile à garer Coco Swag artiste wa kena potona do qui na poche quoi. Après, moi, c'est Charlie Maloula, quoi. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Un grand merci à José de Londres et à Charlie Maloula, à
Papi de Berne, et mon vieux adieu Diogène, le Genève, Mobima, donc ils ont eu une donc mon vieux respect à toi. Tobé, tant que tu as Patrick, et puis ce nom, nous, mon peuple, tu as solo, tu as le kuta, Patrick Ngambe, a commis PD. Tu l'as dit, et l'eau connu, ne sait que Patrick Ngamba comme PD. Merci Christelle Larose. Je sais que tu as vraiment ébélé les poids lourds de la presse, Patrick Ngambe Zoloba. C'est étonnant. Donc, premièrement, je suis Joe. Joe, comme il paye des photos partout, paye des scores comme Joe. Je suis un herbivore. Je suis un herbivore. Vous comprenez? Entre un herbivore et un herbivore, on a comme un socobivore. Au moins, tu es aussi mbatté. Je suis un herbivore. Au moins, il y a une page. On va publier une page. Pour avoir information à solo parce que moni au publier le romoro boye oui ils ont sa réputation à moninga biso ba famille za na poto bana bavanda bazotala ba yaya bavandi bazotala ba mona siko page mo republier moi na bango a commis PD Patrick Lokwa azam Mades oyo yebi na bato bazotala biso yebi que Patrick Lokwa azam Mades ngana tourner na Patrick Lokwa trop parce que Patrick Lokwa na yeba et pas il y a Vincent Tulis. Oui, à Poupée Barbie, na PC Mbote. Tu travailles, tu tournes mini na Patrick. Na diambaki na émission na nga, et à mon émission Vincent, tu kangara ba photo. Vous comprenez la rose? Dès que tu as émission, oui. Pas quand tu ba photo, tu kangara ba photo. Tu chara ba photo na Facebook, tu chara ba photo na chara na WhatsApp, na chara photo na page na ngai. Et là, les bossons na nous publié, muto abanaye makamuza na la bouche autorisée. Ah bon? La bouche autorisée. La bouche autorisée, c'est faut bon, la bouche autorisée, on check dans la bouche vraie. Parce que la bouche, il y a foi il y a foi vrai et banité, mais bon, c'est pas la bouche. Bon. Donc, ce qu'on va VPP, bazali, j'ai la bouche autorisée, vidéo top pesali, la bouche autorisée, LB pesa, donc la bouche passe belé. Na sangi si la bouche n'y a pas de kabolate. M'tabana qui ont la bouche autorisée. VPP. Et là, oui, et dans la vidéo, mon robot, tout côté dans l'émission, mon robot, pas il y a Vincent Tulis, et tout ça, si j'ai mon quand ça, on a Patrick Lo, quoi. Et considère qu'il y a anniversaire, il y a Nathalie Capitao, Nathalie Capitao en Angleterre. Demain, c'est plein, Patrick trop, on a dit non. Tout ça, Nathalie Plaisir. Tout ça, les vidéos, moi, je crois, il y a 43 secondes. Tu es mêlé, joyeux anniversaire. Tu es dans WhatsApp. Dans une vidéo, on a une page nangai. Les amis de Patrick Ngambe. Dans une vidéo, on a posté une page nanga. Bon, bah, tu n'as pas, j'ai bataillé qui ont trop. Et puis, bah, tu vas y avoir une vidéo, on a mingi. Et la bouche, dans une vidéo, il y a 43 secondes, si je ne me trompe pas, à poster en haut, la page naïe, à commis que non. Isaac Kindokibote à Patrick Ngambe, à comme Obima, na Patrick Lo, quoi. Ah bon, ça fait combien de temps depuis la publier? Bon, tant la bouche a publié en 2016, mais na ça qui réaction en té. Ah, tant la bouche a tué, oui bon, na équipe na roule pour la bouche on peut ata tu vas bailler baguette même soupe to yebi na bango bango. Ils ont ka ba ve na biso ka to zarana ba même soupe to solo la ka bien on doit ça ba aventure wana. La bouche a tué vidéo wana ba lui ba n'importe quoi, na équipe en té. Bon, na beti en kara et puis na zonga les boulot na comme il faut. Quand le lobby passé à je crois des jours passés à ceux qui peuvent page, ceux qui peuvent citer, ceux qui peuvent nigner, bah jusqu'au bâtir photo. Site ni sur page ni. Comme on fait la songi mabe, la songi mabe, a dit photo na Patrick, tout quand on photo de Simba na boye, à combien on m'a Sony Patrick, Ngambe, à combien bimana Patrick Lo quoi. Donc avant Oloba hein donc Oloba na mai ngana pas batté Patrick Ngambe parce qu'ils nga na monde na biso en général buzo bana pe commis trop ba pédé ba commis ba ni lem sous pe ba yoka ki déjà le moment boya on va ko publier on pas batté Patrick non moni donc il est bien et comme mon na basi na média au moins a défi mo ba tambola bino bokasi ba copine zo ande ba basi na ba bimara entre ba on ba zapela mibali na bon ba za mos na mbali demain pe bino pe mibali na média donc comme na ba jewa na trop donc mais ngana pas batté Patrick moni yani lo mo boye ngana comprendre biso ba congolais pourquoi so mutazana ilongia bien il faut ka beaucoup MCPD. Pourquoi si vous avez un display bien, à la propriété, à l'obaramale, mais toi, d'où il faut que beaucoup me PD. Pourquoi? Est-ce que vous avez pomba, est-ce que vous avez qualifié na PD? Massa n'a pomba. Non, parce que pomba est trop brutal. C'est le cas biso, tout ça trop doux,
trop malembe, aime sous façon de parler nanga, aime sous longi nanga et comme commissaire PD. Non. Oui, n'a que ba comédie BDP même sous ba kizaba on qui mades mais ba aime sous ba ba PDT. Aime sous ba ba PDT. Mais là sous peut ba PD. Si bon, il y a misous na yebité. Il y a misous na yebité. Mais ba rimer et bimara so meka garçon mo za propre, garçon mo la tara bien, fi beaucoup monsieur ka PD. Pour la nuit. Mais est-ce que Patrick, pourquoi kaka yo hein na Patrick Lo quoi? Pourquoi kaka yo ezaka pour na ba photo te? Pour na suki vidéo la bouche à checkité ou l'homme sous ça comme ça c'est bon ba na simana te Patrick. Non, même pas na solo na Patrick bien, na solo na Patrick bien, na mbaki na émission nanga, to solo bien na téléphone na WhatsApp. Ezan elo mo benga ko karana ko supporter ba homosexualité. Eza ba lesbienne ba ndiko na bo excuser nga vraiment na ko supporter ba on na sens ni. On ko za no lele. Surtout solo là c'est que ça un lien mon robot et ça il se que tout solo là mais quand les lesbiennes que tout coûte na ba to mais la place mort to la place mort jamais impossible na ko sala ngote eza ndenge mo na ba mades donc après ce PD mo bazan idée na nga alongola ngona mutu na ye. Mais si ko lobe linga bango te olinga bango pembe na te pourquoi okanga na Patrick Lo quoi ovanda te kasite yo kaingambe bovanda ka bosa ki na ba vidéo boyembeli Nathalie bosa na ba vidéo bozala zala déjà dia ko kanga ma des émissions à l'occasion et à l'occasion mais déjà bozala ne so zebe 1 2 3 fois déjà bozala ya ba staff bezala moni na rovanda boina ko benga lo kalu du ministre ranki ya na parler to vandi to staffé mais na homosexuel na ko sala ngo jamais. Or, on a bien Patrick et Patrick, tu as tourné jour tel. Tu as tourné jour, on a tourné. Ce qui est Sili, et Sili est accueilli, on a accueilli. Donc, en dehors, il y a une émission, tu as une Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve, Patrick? Maloba Nangati, on dit que Christian dit que donc, tu as une caméra zaboye, tu vends tout ça, tu solo devant caméra. Donc, après caméra, tu as solani. Donc, on ne sait jamais chinga. Non, lingate. C'est impossible, impossible. Na robin se chinga, te poso chinga na bengse, so ba moni biso ba beti ba ki ko interpréter, yé pas robin se nga chete. Lam so ko bengse, ko bengse na beti lam so mo kolimo boya ki no ba ki na tala lingake, mo kolimo boye à travers yo Patrick ya robin da koli. Kasi occasion ngwana, yo na bi keza occasion ti. Donc on est dans l'occasion moi besengi que non Patrick Lo ma salanga yaka et tout mais c'était qui na va na parler boy allo Patrick yaka to staffé ko jamais na ko sala ngote et bon ce ko sala ngote Patrick Ngambe hein Patrick Lo quoi donc Patrick depuis des shows on ande bumi ça moi le Christelle salinga pasi pendant le marambo na télé vena ngai kumu ya pape comme il y a pas ouais bateau mère rêvé en Suisse Patrick ndeni ni mutukuta mona on a libosé za manager na Jérémy Louye ya na Paris na PC moté Jérémy Louye tala site mo boye et sur page mo songi mabe ba ti on a Patrick Lo beaucoup moins na mal ko tika ngo bongo te po bazo salir réputation na yo et la personnalité na ngai Christelle personnalité na ngai ko be baka boité ki yo bato comme occasion ki na ramades jamais ils obéissent na banzela na ngana PDT soki yo muto tala ngo yebi ki ngana za PD oh futa billet yo checkinga futa billet no yo sala nga checking pona musiko yeba ndeni question za jo so na za mades parce que un vrai mades sexe ne fait za ya kolimba parce que yé aza mwasi yé akoma PD donc sexe ne koza ya kimobalité te so ngani na bona bo pikili ki bo kungu ba nzoto o futa billet na yo yé o sala nga checking o li o koma o salinga par-ci par-là na ba réseaux sociaux en sens de Bonne belle checker. T'es moi la moi c'est d'ailleurs checking moi m'balindeni moi m'balé simbate. Merci moi m'balé simbate moi la moi si ce que moni que on dit que ngaza PD promette faut habiller ya osanga checking naza ya checking. Voilà, merci Patrick, merci à Kuma Pape moté ma mère rêvée na Suisse oui made in Congo kandi na lobaka made in Congo. Merci à toi, merci à oui, Vin McQueen, moi c'est qui tourne na kata Londres, na kata Angleterre et pembeni ya ba Alex Lubaki donc ba gros coucou na Patrick Ngambe. Toko tonto e ba avant songi news. E ko songi mabe. Songi mabe songi mabe e bimis donc songi mabe avant e bimisa e loko wana déjà primaire bana ko tambola ki yo za la rapide to et le connaît bimi kambala ma tongo pour le bi que la bouche à partager qui na ye na temps normal
Bon, Remer et Bima, oui, Bima, t'es na yoga Remer. Tout le monde biso yo, a terre combat gravité, mais moi, mon ken en Europe, bah, il est moutouana. Vous comprenez? Sur le lot, moi, salami, message, ils ont un maman romba. Moi, dans la bouche, j'ai vidéo, n'a moi, bah, tu vas informer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire la vidéo, la bouche, tu as la salle, ça. Bon, on est une vidéo, on a, bah, on a page, n'a. La bouche là msoko azana occupé azana occupation ne msusu mutu poko za vidéo na tinde la bouche partagée. Bon na yo mto tindi vidéo wana ba ne biso ba congolais ka bino mone bo sambusa biso. Parce que mutu asali bongo ngana congolais yo posa congolais est-ce sali on sénégalais to camerounais même pas. Mais pourquoi au sali personnalité ya ndeko na mobali et au PMso yebi bien MSO pu yona bo solo là parce que ngana solo bien na bato belé Christ bato be bazana poto na o ba diran makaya venanga na États-Unis kuna Ibrahim Kalema na solo bien na bato ba pasteur les bokanza et puis ngana za muto na boka bato yo félé 5 na chilo tax na taxi OK ne bimso da o ngambe po boka combien so ba yo pianga 500 ngada le wana te. Nga so senga dédicace non solo là mais yo mo iba ke garçon na il faut se retrouver garçon na la taka garçon na tchaka crédit garçon na azora ba taxi bilo mo bongo donc solo ra bien na batu nyoso mais tala iloko oyo ndeko nanga congolais osali ozi ba photo nanga oyibi yango na Facebook to oyibi yango na page nanga ozi ke ba publier ke ngana za mobali ya Patrick Lo quoi c'est pas bon moni réputation ya mutu ba somba ngote fete ba regarder réputation. Dans une limite Christelle, vous avez beaucoup de gens qui ont sali réputation dans les réseaux sociaux. Oh, c'est plein d'angoté. Mais pourquoi on a ces plans d'ango? On a des mobile, on a des jeunes, on a des pikiliki, on a des kungu, on a des pikiliki. Et puis, on est comme un gamin et un pambate. Toi, on a comme un gamin et foboyeba. On a vimba libanete, on a vimba na kati. On a vimba na kati, on a vimba libanete. Ceux qui ont confirmé que ceux qui n'ont pas madès, faut bien yo checking. Yo ça nga checking. Même si mon tolo on se mamba lui ce qu'on a insisté ba sur le checking, ce mamba là. Mutu a publié wana na ba o bazolo ba soko za moi si yo ça nga checking. Pour moi mobala. Et moi mala ça checking ndeni. Ah c'est quoi délégué moi aussi. Oui a délégué moi si pour moi ça peut c'est sango, yo ça nga checking. Ya ko checking asko yeba aza PD, so aza PD te. Wa bina o sentir. D'accord, PD check vraiment na munongo ya ba perpète na bango ya mbokani. Vous comprenez? Alors les labels na mwana bien na langile dans linga ya les labels na munoko mboka papa na bango on so na lingala donc alors là ayo checkinga et puis so yo checkinga vous avez décidé parce que elle a ba mususu ba salaire ba stimuler ngaso salaire stimuler te mais rêver na PC mbote kuma papa yem ta sara ba bloc wana ba encore ba mpesi ba kitamata ya ça ndika batangawisi batangawisi nyoso kateka ngo pena ba lapin. So nga siko blora na saïla ngote parce que bo pikiliki bo kungu bantuto Christelle Mamou donc c'est pas bon attends c'est kamena na sengote franchement na sengote balinganga trop ko salir personnalité nga ki naza PD c'est pas bon et ça voilà balinga ko trop Patrick Engambe question monsieur ezali fond oyo komi mikolo ya koza biso ba pandisa ngo ko bana ko publier na ba réseaux sociaux parce que nako s'épargner parce que le Zaki à Patrick hier Zaki à Vincent hier le Patrick le muso c'est comme en tout cas vent on est ko bana ko soka ba vie privée à batu ko publier ba biloko batu ezo uta wapi Patrick ko expliquer en tant que producteur en tant que comment il y a on habite ils arabes ne connaissent pas congolais tu vois ça on est Vincent Louise ba auto publier awa ba photo na madame ne la bouche à tché la bouche kuna tché mais ba sali capture ya conversation te ko ki ndoki ba congolais ali conversation ne ba solo na moi sinaye conversation na bango ko capture on ba sala ke ngwa non yeba ndenge nini yeba munyoka ba publier ngo et puis Vincent ne azabongo ba uti mutumba yibi na ba pirater na nous YouTube na ye mot de passe ne ba pirater ngo ba supprimer 70 vidéos. Moi le kana siko le kana lo bien avant na zo maloba wana to ebite soza ki mutema be ba congolais nga personnellement bande ko bola d'habitude na mono te ba ebinga ça fait déjà presque 3 mois depuis c'est elle aussi ve bana mais motema mabe mo boye ami yebi ton ngolo ba mi yebi mais nzambe dem ta ko s'en charger ne parce que nga na sambe la kan nzambe o alikolo apesa biso pe mana bon moy azwa kota ayibanga 50 vidéos
mais na oloba nanga mingi te na tikela nazo mikumba na nyoso na tikela na pesa ngo nzambe parce que nga na bimaka na lukambo na ngai na za batu na futa ka bango nga ba ino sasa mutu musala feliti pa nanga na futa ka ba travailler ba batu ba ba moi ba ke ko luka ba reportage ko sa ba reportage nga na cotis na YouTube ba ibenga 50 vidéos et comme si nga lisusu ndobi Vincent ba supprimer 70 vidéos biso to yebi que YouTube c'est vidéo. Ce que tu dis que tu as une vidéo à Vincent, c'est la vérité. En face, c'est pour 70 vidéos. Et puis, nous avons des Congolais. Vous avez piraté qui compte. Oui, piraté, mais vous changer les mots de passe. C'est ce que tu as le niveau à thème. Parce que Vincent est un responsable. La famille n'a pas eu ce qui parle. Futanda kuna yemoko futanda ka ba maman na ye ba mère na ye ba leki na ye tout ce que bo supprimer ba vidéo na 70. Ils ont ngandi ba auto publier nga vraiment. Parce que nga musala nga bato yebi yango yo na simaka micro da saka théâtre yango ne mte futela nga na palais yango mte lesaka nga yango mte latisa nga so so musala na nge baby obi na kini apota mutaka bilo 50 yo c'est pas facile na nenga kini karabwe vous comprenez c'est pas facile naza mobali na yebi ki ba sœur belé ba désespéré bo désespéré te na jo na jo na noko el chobo mukonza ba mama naza jo Véro Wasianga, moi ça pembe na Paris, na Joe, Brenda Tang na Joe. Ta ba sœur va désespérer. Ah Patrick, est-ce que c'est solo vraiment? Vous moi ba sœur ba lembi. Ba sœur na Joe, na motiver bino lisusu na za Joe na za bo pikiliki bo kungu. Voilà Patrick Engambe toute kaka na kata monde na biso ya média en ligne, hein? Na bité sur la presse na presse na biso ya télé na biso ya Kinshasa kimte ma bezango parce que tobi ka kimte ma bezango partout mais ya biso siko ya média en ligne comme ce ma biso tout na degré na bino ba mi ba lebi ka bino na bino bozo boma na ba façon moi ya be poani et puis ngau na combattre tous les deux côtés côté théâtre na combattre côté osusu na komi combattre moni elo moko boye moni Matika Songo na pesi mbote motema Stella Kasongo la merveille. Aza garçon a bana internet liboso ba tebele. Matika Songo. Vous comprenez? A mutu mo fait PC ba respect. Mais lelo ba dormo finga mati na ba to ba ko finga mati ze ba finga mati pour ani pona lisanga. Kuvanda lisanga bolie, bomeli et comment ça la ki ba ko manquer mati respect. Yango ngai suna simi micro na linga lisanga te. Ndiza go allo nani ozawapi? Yaka to kuta passe moto mila non. Na sala ngote pona mutema mabe eleki mingi tane lelo basali 26 za mutema mabe ko zape bata Kongo mutu asali yango associé na batu ya poto venanga zoro mabiala site na ye avis de recherche biki ba détournaka yango mais mutu asala ngozaka congolais vous comprenez yango nazalaka o nani yaka to kuta na place mo biso to vanda na ko yate au moins tant to kuta na MC to kuta na eloko moko be sorte officiel moko boye musicien moko be répétition moko boye c'est bon. Ma répétition on a vraiment des choses qui ont tout beaucoup mieux pencher ba journaliste comme pencher c'est comme ça aux enfants il y a des plics ou qui n'a pas des plics aux enfants la brigade aucun n'a pas brigade au bani au fin na ba identité tenga za identité tenga ça musala ba mutu nyonso et pas pomba des plics il y a nuance donc ni na tourner na e wata na rola sa identité te parce que on peut sa identité mo boyem se mission pas pe selo te au moins excusez comment bébé ça musala na baninga parce que muto ce que au PC identité nous a mutawa te ba pas brigade oyate par exemple ce que sa identité nous pas des plics au PC identité nous a mutu ya wata il pas des plics oyate au moins que ça mabe ils avaient ma bé donc on a la sa identité na za muta mutu nyonso répétition na rokende puis on a trop rap ba musicien te na trop rap te na trop boîte te na trop bar te mais apparence dans ce que comme ça rabat ne ba l'apparence trompe apparence dans les autres trompés ba tu belé oui que sa apparence te yo sur na face na ngi vilain to face na ngi kemba na nga be nga pd mutanga be nga pd azate mais ce que ba monika garçon face lemba ah azane pe na moi beauté na ye puis azadou na lobaka malembe alingane pe propriété ah tout mami kaka aza pd. Voilà, merci Patrick Engambe, merci de la disponibilité non vraiment tous vraiment tant mingi té aux qui vraiment tous que juste peut être ce message confirmé parce que comme pd ou pas parce que qui comme qui pd on bon na sous-souté et na ba oyo bazo le quoi ba salir personnalité na ba qui na vidéo et puis et qui na ba photo bazo continuer ko publier bazo landa na minute au kolona ba
Ouais, merci Christelle. Grâce à eux, nous avons parlé. Nous avons en Europe. Nous avons la diaspora. Nous avons des potes lelo. Comme moi, il a des diaspora. Et puis, potes, nous avons des potes yango. Potes des savantés. Qui t'a vu, puis baolongola, on peut zakarawana. D'abord, tu as sablé, on t'a congolais. Ce que moi, j'ai quand photo moi, et ça lui bien té. Nga numéro n'a pas de mission nanga. Et puis nga facile pour monter mon nanga. Benga na téléphone. Que talando sala qui boye, ça bien té que au publier. Yo songi ma bekeba. Non, qui peut te prendre en fou là yo. Et puis bateau tout beau travail dans la bouche, beau tika blou msubo salon ça qui toroté. Avant publier information mon roboye ba ilo nous au séminaire mitu abatu. Taneti ba serre ba zaki décourager. Elle chobo décourager. Véro Wassianga découragé. Bah ça va bien ah mouton vraiment zande boye. Donc botika ilo wana botika vraiment ilo wana so moninga na erreur na ndeko na yo binganga informer nga. Mais naza PDT Patrick Ngambe aza mobali ana bopikili ki bo Congo banzoto ezali. Soki olingo ye basoki naza jo futa billet ya osala nga checking. Voilà, merci Patrick Ngambe, merci ba serve qui message Ngambe azawana. Engambe. Merci Engambe ba dédicace parce que c'est comme dire Kabana. Ouais, merci ba dédicace car non ba dédicace neti sona kopesa numéro na ngai. Pas de problème. Peut-être on ne pas à travers cette émission à ko ajouter quelque chose pour nanga numéro nanga plus 243 89 68 42 48 plus 243 89 68 42 48 na pesi mbote pas ya venanga kumu ya pap oya bato mère rêvé kumu ya pap e bemba chiko ma vendredi awa ba kuda samedi quand to solaki masolo wana et ça vraiment moi c'est bon mère rêvé na pesi mbote motema ya kumu ya pap na pesi mbote na venanga Simon Bidi sponsor officiel Simon Bidi depuis Suisse na pesi mbote dira makaya pasteur Lebo Kanza manager nanga Jérémy Louye for you Véro Wassianga moi si ya pembe Véro Wassianga depuis Panama Brenda Tangi fungwama ozo fungwama te donc en Angleterre puis na moni Nathalie Capitao maman na PG Jenny Lema aquarium ya mboka maman na Peace Jenny Lema depuis Angleterre pesi mbote na masa nanga Trésor Matondo na Trappe Trésor Matondo na Trappe na Paris na pesi mbote sikozali ya Jomata Masiki mes condoléances venanga Jomata Masiki auté ko perdre maman bokile na ye mes condoléances ya Jomata venanga Ibrahim Kalema depuis États-Unis patron ya Washington Express na pesi mbote José de Londres Sidé Abilé les Jean David Kiambote mokonzi ya Coca-Cola et puis na yo moko Christelle Mamou vraiment na cameraman na biso beau frère Papine Zola Meso beau frère nanga Papine Zola Meso na lela fort na yebi ke na masolo mususu tozalaka to mona na pesi mbote encadré ka site ndenge ezalaka kaka et bien ma complication t'es pas obligé de boire un truc au salé na boy maman beaucoup diriger lenga na boy moi ça diriger lenga donc voilà merci à Patrick Ngambe merci na bande konyo so obozui libaku ya kolanda biso na ba ceux qui critiquent ezali et là au moins ba ezali numéro na biso ya ngwana obengi po na ba critique et ça la bien et non okota na YouTube ofinga ngai na lingi te oya monika ezana poso ofinga ngai kotala na ote so monique longi na ngai et sepeli sote zappé na o lieke oya ofinga ngai numéro na biso CL News TV zawana to numéro karaté po boya osenga biso libanga to nini te to numéro na biso pona conseil pona critique non Christelle et c'est kana bolobaki mabe bobongisa to zawana pona binu ndena lobaka toza kwa bana msana na bino toza na pona ko sepelisa bino soko monye loko mope eleke sepelisa te obengi to otini message numéro na biso na WhatsApp eza na Viber eza na Facebook donc na Facebook so beti kaka Christelle Lupungu be Christelle Lutumba o monanga donc message na ona Christelle kotana osaki bien te kotana ezaki bien c'est bon au lieu que kotana YouTube bando finga ngai non na désolé pour na bino baye bo sala bon merci na bino ni so bozui libaku ya kolanda biso merci à Papine Zola Meso propriétaire privé donc yo yebi ba moto no nzambe azala abatela pesa toujours makasi moto aliaka na bato donc ba gros coucou na yo merci encore à mon chéri à moi babi mobala moulai mon chéri à moi mobala moulai donc Raoul Mavoie na kata Paris
Raoul Numa voilà à Paris donc on a Pesombote Chimène Kiala na Vienne et paparazzi donc gros coucou la bino on a bossé le bon côté Jidis Ngoy moi si ya pembe le boss calming des salles salle de fête flat Gabi Panzo na kata bakinezo inda Gobi Panzo Carmel Panzo donc la Pesibino bambote ya trop na Pesimbote ya trop na héritier Kingongo ma papa donc na kati ya Lyon na madame naye na pesi mbote bosa bongote Véronique Wasianga na bosa bongote Beni Nadia voilà merci à Kouma Pape Motema mère rêvé la kata Suisse merci à mon vieux à Diogène balobi Genève mobimba na biso na Londres Dilou Masonga ya Mimi Masonga vous savez vraiment éveillé donc ça vous s'appelle Nabililo vous savez merci na Aniel Moulofa parce que ya babi soda na nga ya makasi atika ngate partout et vous pesa merci pe gola ma la babi ba image kitoko boye akaka merci na ba ono so boti na biso ba message ya kitoko grâce na bino nde tozo sala ke musala na biso ke ne liboso donc na zomo na ba commentaire ya image merci à docteur Masolo donc docteur Masolo na PCP mbote parce que coaching canning ezalaki ça l'a bien vraiment merci na merci à la bouche autorisée vidéo top on a page na biso on a page na biso ba maman te on a page na biso ba maman on a page na biso ba maman donc na pesi moi de baba ngana bino vraiment to kabodi pour mon quoi le to kotani bongo na prochain numéro et émission na biso d'ici là portez-vous bien bye bolingo site ya sikebimi mo pepe ya sika mo pepe ya sika chez Christelle, le Pongo, la Rose, Mamo Iranium de la presse.